Flash, flash, flash. Peuple congolais, l'air est grave. Vraiment, au ezali message, peuple congolais n'y a ce que ezali au téléma. Tu sais bien que ma camiso les Cassico aux États-Unis, bazali une élection monde entier, bazali kolanda élection oyo, ezali koleka na États-Unis. Alors, tout le monde dit bien que Donald Trump na Joe Biden ti banda butu ti sikoyo bazaka ka coude à coude. Moto le kamuninga zate Donald Trump banolo ba o yesi a gagné, Joe Biden pas lobi non, il pas gagné. Alors, mon boulot est kozala aux États-Unis. Mon boulot est kozala aux États-Unis, je répète. Na sengi boye. Tangu élection za kana Congo, au mona américain batinda kabasoda na bango oyo kabasoda ba américain baza déjà na Congo Brazzaville basoda américain esi bakomaki na Gabon basoda américain esi bakomaki pemeni ya Congo pona ko sécuriser biso bayaka pe pamba te na minduki na bilei pote bakoka kopesa peuple congolais en cas ya guerre. Alors, lelo ezu bango banani américain. Joe Biden hazalo kola failu. Donald Trump hazalo kola Félix Tshisekedi. Alors, kuna bazoloba bayibi ba voix, kuna bazoloba ba triquer élection. Donc, tito comme na butu mo boulot ko za États-Unis na yango soki élection so pa na biso bango batina ka basoda. Na sengi na président de la République, M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Tant que peuple congolais, na lingio salisa américain, c'est le moment. Tinda basoda na biso ya Congo, ya FARDC, kuna pemene États-Unis. Bazala na bamboka we kangami États-Unis, na Mexique, pemene na mai, nangi bango pe bazaka na fleuve Congo, tango bayaka soki élection na Congo. Pour sécuriser le peuple américain, Hazako Sungi, Bible Lobby, ce qui moninga salisi yo pe na tourna yo salisaye. Président Félix, c'est le moment, tout le peuple américain, que bisope, toza de cœur na bango. Tinda basoda congolais, na pemene États-Unis, pour sécuriser le peuple américain. Pesa bango pe biloko kolia, ba mema ba kwanga, ba mema ngulu akapela. Bamema ba dendon bamema bakisalaki ndeki bapondu biloko ya Congo pour peuple américain yeba que toza le cœur et pas na bango. Alors nazo senga na congolais nyonso tout abima Amérique na moment oyo hazala sécuriser gouvernement congolais azui makamno so na maboko soki ba meko sala mubulu bakomona gouvernement congolais et que tinda ba vaillant combattant nango ya FARDC nenge basalaka président Félix kotika bango te baza batu ba yedaka biso prévenir que ambassadeur ya Amérique akenaki minembwe tala bolingo baza nango na biso. Alors lelo ezu bango tibutu guerre kozala. Alors président Félix tinda basoda